Les abakuke de partir mokili mobimba awa tozana mabele biso moko tokiti awa MG sentir la sécurité ya suka babakuke awa tozana résidence ya Bisalu baza kwa kize sila wabi sila za jalouse aza mwana mabe akabaka te aza social non okolo banini papa là je ne marche pas. OK Basila bali ba sœur na biso ya quartier. OK bon na baki de fin papa na bango. Tout d'abord Sila a une éducation moko bien. Très bien. Akoli na famille moko bien. Voilà. Bien aisé. Très bien. Loba ba oyo ba loba biloko na motakoli na famille a pasi alingi nini ko se faire valoir. Au monde azui bozui ya pokwa na bozui ya tongo ekeseni. Na ebi Sila entre temps na li chef coutumier. Botika koloba biloko yo moto qualité bo juger moto nzambe moto apesaka moto na moto eloko na ye asepeli na ye asepeli nango na kimia ndenge nini moto akotambola ndenge na yebi mwana mwasi wana nono wana mikumba ya lokuta balingi batya na moto na ye ya makala na bango moko ko retourner contre ba. Très bien. Donc les alaka bon. Ouais. Au moins mutu soit ça déjà une étoile pour y aller ça déjà au botama. OK. Depuis ce toi ba mike tout le monde a déjà. OK. Donc il y a ma bien à quartier pour tout notre côté. OK. Bon, azalaka ye atangaka matoi. Et ça mon pépé eleka. Par rapport à la fausse information, na ba excitation à la haine, au bande ko na biso baza ko loba par rapport ya produit na biso ya star na biso Sila Bisalu. Alors la sœur aza parmi bato ba koli na Sila, parmi bato ba yebi Sila très bien. Yango to préféré to kita awa. Par rapport ya bande ko ba loba ke Sila za mwana mabe, Sila za songi, Sila za orgueilleuse, Sila approchera bato te akabaka te okoloba neti neni. Mato balobi bon ba cause po bavani na Sila te. Très bien. Sila solo bien même quand on a teka biloko wa solo la bien ata yeko sombe eloko tikali zo. Ya ko sombo pe biloko. Asomba biloko uti lufu zo na yo mais teke o ba petit de mabe na mona ngote. Oh là là. Po ba procha été. Vraiment. Il mutu fo oui ba il faut approcher. Très bien. Est-ce que roko yebisa biso kokola ya Sila ou bien kozala Sila na quartier par rapport aza malamu na mutu nyonso leki yaya asolo la penza bien azate mutu moso bengi ya matama pekate amikitisaka penza nde afana ko manipuler baninga na bango wana penza na ndimite na bizalelo ya Sila zaka nango nde to mona bango ba ya kotuna ka wana ndimite. OK. Azaka social na bango za bato ba ya kotuna ka baloba bango. Tous à la focus na film, les abonnés, les abakou qui a partout dans mon kili mobimba, tout tika kolanda de gauche à droite. Déjà meeting de CP ça m'a que dès que film est côté affiché bimi, il faut analyser ma base à la pour que bato la concentrer mais biso babakou qui tozé en Nzambe. Bonjour na bande ko na biso ya balandi ya MK Eyokani télévision, c'est l'heure à quelques bozé kolanda biso to pesi bino mbote Nzambe ya lola apambola bino Nzambe ya lola azana bino pona fidélité na confiance oyo bopesa biso bolanda biso pona bino yango biso tozali Nzambe apambola bino na pesi merci na MK oyo azali kopesa biso isusu opportunité oyo azali kopesa biso espace pona koleka et tous les abakou qui na pesi bino mbote ngawa bino MG sentir la sécurité ya babakouk awa tozana bandal sinkine sikato kitina précisément na résidence ya Sila Bisalu bisika wapi tokolobela musala ya kitoko oyo ezali kosalema na chaîne na biso ya SB oyo bino bolingaka mingi par rapport ya film na biso ya sika oyo si okota na kombo ya c'est trop tard esika tozali komona ya Gabi azakuna tozali komona président Omar azakuna Dachibi Gaïtan azakuna mama Via mama Teresia vient na biso lule musala eza tellement kitoko balinda batutu bazakuna na yebi keza bombe yango tokiti na mabele to me ya kosona bandeko na biso ensemble. Bonjour. Kombo nani? Bibi Shumba. Bibi Shumba, to sepeli komona yo mama. To yambio na chaîne na biso ya MK Eyokani télévision.
tozo lobela par rapport à promotion ya film na biso ya sika ekoti na SB oyo asila bisalo. J'espère que toza na mabele na bino. Est-ce que yebisi là? Nayebi bien aza mwana quartier. Aza mwana quartier. Waouh, oyebi ndeni. Nayebi po to quand même mapango, aza bien, se comportera bien, asololaka bien. OK, asololaka bien. Merci beaucoup na témoignage malamu. Est-ce que okoko yebisa biso kokola asila ou bien kozala asila na quartier par rapport ya ba voisins, par rapport ya baninga na ye ba kola ensemble comportement neza ndeni? Comportement neza malamu, aza malamu na mutu nyonso leki yaya asololaka penza bien. Aza te mutu moso bengi ya matama pekate amikitisaka penza ndeti mwana quartier. Vraiment amikitisaka ndeti mwana quartier. Siko par rapport ya bandeko balobaka ki sila za mwana mabe, sila za songi, sila za si la approchera batute akabarate okoloba neti nini parce que yo déjà oza mwana quartier oyebisi la bien na famille na bango bato balobi bon bakosi po bavandi na sila te. Très bien. Sila sololaka bien même quand tunateka biloko wa sololaka bien ata yeko somba eloko tikali zwa na yo. Ayako somba pe biloko. Asomba biloko biloko uti lufu zwa na yo mais que au petit de ma bena na monangote oh là là approcher été vraiment et mutu faut il faut approcher très bien OK si la ebo vanda na ba. Merci beaucoup maman Bibiche film na biso ekoti na chaîne na biso ya SBS ko yebi film wana ya kitoko zo pesa ba conseil ya malamu. OK conseil ya malamu pende zo zongisa ba tunanzela. OK to landa film wana zo pesa conseil ya kitoko totala ngo mingi to apprécier yango pe mingi ezo pesa conseil makasi to landa nzela malamu eloko na ina lobaka yango. OK, merci beaucoup na bande kona biso nyonso oyo boza kolanda biso. J'espère que bolandi mama Bibiche témoignage à Pessi baza ba sœur oyo ba kolina ba star na biso mam Sila Pomba Sen ayebi très bien ayebi malamu yango to kitaki na mabele a na siki na bandal to mekana nu kolobela makambo par rapport à la fausse information na ba excitation à la haine o bande kona biso baza koloba par rapport ya produit na biso ya star na biso Sila Bisalo. Alors la sœur aza parmi bato ba kolina Sila parmi bato ba yebi Sila très bien yango to préféré to kita awa. J'espère que boyoki témoignage par rapport à star na biso mam Sila aza social a solo la bien aliaka na bato aza na komi kitisa film na biso pe uti kokota film na biso ekoti bo excuse ngai bato bazo benga tellement ebele bo excuse ngai bato bazo benga bo excuse ngai vraiment voilà. Film na biso tikokota tozala vraiment concentré na film na biso. Mama Bibiche moi motuna ya suka tozotuna film ya Sila bato bazolo basila ndenge azawana aza musala zo sala eza kitoko te eza malamu te ba film na eza éducatif te et puis aza fille oyo azo manipuler ba ninga na ba comédien par rapport ba film na ye mama yokolo baneti ndeni bao bazoloba faut balanda na film olandi na le film avant koloba olandi eloko te obandi ko pona ko manipuler ba ninga na bango wana penza na ndimite na bizalelo ya Sila zaka nango neto mona bango ba ya ko tourna ka na ndimite OK zaka social na bango za bato ba ya ko tourna ka baloba ngo très bien wana ngana yebi yango. OK merci beaucoup mama Bibiche nzamba pambola yo merci Nathan opesi biso nzambe ya lola amona yo. Oui, Toyami, deuxième invité na biso. Bonjour maman. Bonjour. Comment nani? Manza nani? Bibi. Manza Bibi. Merci Toyami na chaîne na biso ya MK et Yokani télévision. Depuis que tozana mabele na bino. Oyebi Sila Bisalo. Oui, Nayebi très bien. Oyebi tant que qui? Tant que grande sœur ya quartier, artiste na biso pe tolinga mingi. OK, très bien. Tolinga mingi Sila Bisalo. Oko témoigner moi que témoignage ya Sila Bisalo parce que oyebi ki aza sœur ya quartier. To longwana ki artiste par rapport à sœur ya quartier okoloba nini parce que bato bazo loba bato bazo inciter bato bazo faut pesa ba faux témoignage na internet par rapport à image ya Sila Bisalo. Alors bino boza parmi bandeko oyo boyebi famille na ye okoloba neti ndeni bato bazo landa partout na motuna na koloba ndeti
mokili ezalaka bongo omoni motu so aza déjà na étoile mpo yaye eza deya ya obotama depuis biso toabaya mike tomonange déjà donc ya mabe na quartier kutuna toyoka te donc azalaka ye akangaka matoi eza nango mopepe eleka tanke biso bafani na ye tolingaki kaka makasi akontinue kaka toujours na mosala na ye tanke ayebi ke eza bongo te azani kaka toujours na étoile. Oh là 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 là, ça toujours une étoile, maman Nzambe a pas molo to sepeli makasi. Oyebi film na biso ekoti? Oui. Na SB? Oui, na mona ki on a net. Titre nango ezani? C'est trop tard. C'est trop tard. Très bien. Merci beaucoup pour la réponse et la kisike Olanda kango vraiment. Olandi premier épisode, au juge ondeni. Eza déjà bon. Eza déjà bon. Et ka bongo. Et que ka bongo. Conseil ebele na kati. Très bien. Letinga pena na landa mini série mais tant que na moni titre ya film on a c'est trop tard. Donc na koti vraiment. OK, au koti vraiment tous au moins tamuki ko silikate par rapport ya titre ya Mams. Ba titre azo pesa na ba film na ye. Toyebi ke za ba titre moza trop profond. Ce qui se référé na vie na yo moko. Et le nini okomona ki oratango ou soit au souhaitara au zwango mais c'est pas encore trop tard et ça n'est nini et là on est au regrettera aux autres au ratango mais aux en espoir na yo et ça n'est nini ndeba loba na vie il faut toujours persévérer toi appelle trop tard te toi appelle au za tard te take na yebi o nazali no continue toujours koza o naza donc on a un retard ils a filmé et puis ça biso pe leçon ebele on a baby saki lobby na meka ko rattrapango na lelo. Merci beaucoup on a baby saki lobby na meka ko rattraper en lelo. Merci beaucoup to sepeli Nzambe apambolo bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Na biso ba tout baza tellement ebelé ba pe les okota en tout cas vraiment même si la bisalu to yebité film na biso eza tellement kitoko totika kolanda biyoka yoka il y a des gens au bazawana ceux quand même c'est apesi titre ya film bango ba na ba fausse analyse ba na ba analyse ya mabe pour na ko déstabiliser ba tout baza la focus na film té tous à la focus na film les abonnés les abakou qui a partout na mokili mobimba totika kolanda de gauche à droite déjà meeting de CPSA maki dès que film ekoti affiche bimi il faut analyser ma beza la pour que ba toza la concentrer mais biso babakou qui toza Nzambe tozo continuer toujours bonjour mon frère s'il vous plaît trop solamke s'il vous plaît 2 minutes s'il vous plaît. C'est bon à Bangi à bien au caméra T tozo continuer toujours to continuer maman bonjour s'il vous plaît trop solamke d'accord merci beaucoup les abakou que de partout en mokili mobimba awa tozana mabele biso moko to kiti awa MG sentir la sécurité à suka babakouk awa tozana résidence ya bisalu donc musala nde musala ezo continuer ezo kende tozala concentré tozala focus na film na biso ute okota lobby to s'abonner massivement to aimer to liker to continuer ko pesa ko sala ba commentaire ya kitoko positif par rapport à musala na biso to longa ba distraction to bima na ba distraction bande ko na biso ba camarade na biso ba abonné na biso tozala concentré nazo ko zongela ngo toujours maman bonjour toko solamuke s'il vous plaît ozana mwana OK c'est bon. Papa oui bonjour papa kombo nani kombo langai monsieur Nyombobine Mongati Jean Fidèle monsieur Nyombobine Mongati Jean Fidèle. OK ba moyen comme langa ba moyen bon na quartier sur avenue Tchanga ndenge ba pesangai ba petit kaka bo tango wana monde alaki mais sikoyo mboke koma lango bo tozali awa. OK c'est bon papa pour nani ko ba peso komba ba moyen combat ba moyen la grand importateur à Baunion à partir d'Anvers. Baya monsieur de bloc. OK. Ndi tana osa na type ka nazo ko importer matungulu d'Anvers. Oui. Ndi tanga la pesa combo ya ba moyen.
Papa ba moyen to sepeli ko yamba yo na chaîne biso ya MK Eyokani Télévision. Ouais. Eza déjà chaîne na munene oye bayi na mokili mobimba. OK. Lelo to yambi yo na émission na biso ya bonne humeur. To sa miko balader to kiti na mabele na yo, to moni ki boza ba voisin na comédienne na biso star na biso Sila Bisalou Bomba scène. J'espère que vous êtes bien papa. Basila bali ba sœur na biso ya quartier. OK. Bon na ba ki de fin papa na bango. OK. Na papa kulutu na bango. Tango Basila ba wuti Bruxelles. Na de fin maman na bango et puis sa grande sœur Marie-France. Voilà baza ba bilenge bana mike bazokola. Tango na papa na bango za na boulangerie Tonon. OK. Ali na boulangerie Tonon na ville kuna. Après na Barumbu bazo vendre na Barumbu awande na banda lagi pa papa kulutu na bango Bisalou Daniel. OK. Nde bako vanda pe bazoya ba yebinga pe bien to se côtoyer na bango bali ba jeune sœur la biso na kati ya bandal sur Tchanga. OK. Papa olobi ke oyebi basila depuis ba uta Bruxelles. Sila botami ta botami na Bruxelles. Koloba pas ya botami est un peu difficile. Rwanda na habité. Na habi kaka sœur na Marie-France. Très bien. Na Morose. Marie-France azali bazane kuna na Barumbu pas na bango. C'est Marie-Claire. Marie-France c'est Marie-France oui. Bon na habi bango bonnement tout ça. Baba sœur langai. C'est bon papa, merci beaucoup. Mabele na bino bisika wapi Sila Bisalou akolela awana nsiki na bandal. Témoignage nini okoza nango par rapport ya Sila? Bon parce que on a fan naie na mokili mobimba bazana besoin ba yoka témoignage naie. Toyebi déjà oza papa oyo sali makambo ebele na mboka oyo tourna ba film osala makambo minene po oza responsable na moi déjà le pangu na yo na moni bana ko mono déjà boy en tout cas ça va toyebi ke yo ko do ba lokuta te poko taper à côté te tozana posa juste ya témoignage na yo par rapport au kola na Sila via Sila ezalaki ndenge na ba voisin na ye na bande ko na bango na ndiko ya quartier c'était comment franchement parlant quand ba uti Europe baye bazongi bayaki wana tant wana maman na bango de fait maman na bango za non envie baki bana mike akoli pe na miso langa na Barumbu bazoya mingi pa papa kulutu na bango Bisalou Daniel. OK. Bon bazoya toujours se côtoyer na bango bon mais na yebié à calme et puis très bouillant quoi. Ouais. Dans le sens où on a tout bouillant parce que a un peu éveillé. Ouais. Bien éveillé. Bon. Dans mon cahier, ndenga ya kapeto sur la bonjour, ça va. Bon, aujourd'hui ce problème ya ni nezate. Ma petite moro loyale quoi. Ouais. Aibinde ni na revendre dans la bateau. Aibinde mutoni na ko solo nae. Mutoni na ko côtoyer. Mais au juste en tout cas n'apprécie Kaemi. Très bien. Bon, ngape nazali on a li acteur na sala ba bilo rebelle, na sala pe ba film. OK. Na sala film a félicité, na sala pe ba bilo musu ba pub rebelle, na sala pe pub ya RTL. OK. Na sala pe pub ya Vodacom. Bon, na sala pe nini ya oyo ingrédients batiaka na biloko. OK. Bokoye ba ingrédients ba épices wana wena moni bon na sala pe otali papa azo balisa moi ne c'est bien moi. Oh là là. Mais il y a domaine na biso bon to les cacanio surtout mais âge pe poussani bon. Pour le moment, j'ai 72 ans. Nassi na koli hein. Oh là là, nassi na koli. Kota la pe motango nani. Mais na Tchanga wana bisika to le seul vieux qui reste c'est Zalingayi. Oh là là. Bon avant di pe na cousin ya Basila. OK. Mais tu as dit promotion mon côté mais un peu mais malheureusement que son âme repose un peu. Cousin ya Basila, a pe na Paris.
mwana na ye mpe tolaka na ye mpe ntango mosusu awa baza mpe pa ya vie bisalu Daniel wana tosolaka na ye bien aza mpe bien afongoli établissement mokuta monene liboso basila wana. Ok, donc si je comprends bien, la plupart de la famille à basila baza en Europe. Oh, bon nombre, bien famille à Massamba Newman. Oh là là. Massamba Newman, la temps là, ce n'est pas n'importe qui, hein. Qui n'a pas activité, mon roi Makassi, tout ça, on a la port na banane, na grand port. Ok. Bon, quand on a vu que Makamango, il y a des politiciens qui sont venus. Mais na famille on a bien. C'est bon, merci beaucoup Nabande Konabiso, Babone Nabiso ya MK Yokani Télévision et tous les abakou qui appartiennent à Mokili Mobimba. Toyambeli bino papa ba moyen, j'espère que Bolandi pe boyo qui témoigne ezali ko pesa aza moko oya sali makambo minene na mboka na biso na nzela ya art, ba publicité, ba film, c'est un papa vraiment très responsable. Donc pona ko zoé to sali boye. A vraiment alinga ki te me lokola ezali kambo ya sila bisalu mwana na ye leki na ye alobi non, il faut ngapena participer na ye ba ko témoigner. Muta ko ko pesa bino témoignage ya malamu et ça juste papa na biso ba moyen nde muta ko pesa bino témoignage ya malamu. Botika ko landaka bato ba sala ba analyse ya mabe. Bolanda biso na bokebi nyonso boko découvrir qui est Sila Bisalu. Papa, par rapport à l'analyse au salé na YouTube na internet, baza ko accuser Sila wabi Sila za jalouse, aza mwana mabe akabakate, aza social. Non. Pourquoi le banni papa? Là je ne marche pas. OK. Tout d'abord, Sila a une éducation moko bien. Très bien. A coli na famille moko bien. Voilà. Bien aisé. Très bien. Loba ba oyo ba loba biloko wana mota coli na famille a pasi alingi nini ko se faire valoir. Voilà. Grand alliance Mukolo. Bon, Asutuki. OK. Bien sûr c'est ça. Au monde azui bozui ya pokwa na bozui ya tongo ekeseni. Naebi si là, entre-temps, on a le chef coutumier. Ah bon? Du Congo central. Ok. Na clan Foutila na Wembo. Na chef coutumier tout fait. Mais babiloko on a nini tout ça. Botika kolo babiloko yo moto qualité. Bo juger moto. Nzambe moto apesa ka moto na moto. Eloko na ye asepeli na ye asepeli nango na kimia ndenge ni moto akotambola. Mais ndenge na yebi mwana mwasi wana non. Wana mikumba ya lokuta balingi bacha na moto na ye. Ya makala na bango moko ko retourner contre bango. Très bien. OK? Oui. Ça va. J'espère que papa na biso ndenge lobby eza makala na bino ekozongela bino famille de foi. Donc botika ko témoigner loko ya lokuta oboyebi sirmutute. Surtout oza ko témoigner mabe YouTube a futi mbongo oliombo oliepe mbongo wana ya masumu. Yeba ke okope yango plus tard. Donc on a repéré son conseil s'occuper na vie na yo. Yeba eloko nini okosala tika ko témoigner mabe na kombo abatu. Papa na biso apesi biso témoignage toyebi ke tana biso ezamuke soki nzamba apesi biso suta tokoyeba ko lukaye ko vanda ko soleil na profondeur isu makasi. Papa, tokomo kine vers la fin pour te libérer yo. Film na biso ekoti sikoyo et aussi okota lobby pardon na kombo ya titre ya c'est trop tard. Premier épisode de Kotaki Batuba sepeli nango makasi et loko nini okoloba par rapport ya film na biso. J'espère que yo pour landa ki yango. On dit que ça la film eza blague te. OK. Ozomona film epesami na motonio surtout te. Ndenge yepe azali wana ali comédienne, ali actrice asara babiloko, ce n'est pas n'importe qui faut ezala nini na obotama nango charisme. Sans charisme au sol eloko moko na mokili yo te. Mais na souhaiter ka ba chance ebele. Sœur nanga amata. Il y a le coup mabisonu surtout. Très bien. La carte il y a RDC oyo. Motazo ko progresser, toi encourager. To bois que les ba fleur. Parce que kende liboso ke liboso. Lelo na roza na problème. Viens nanga wana ba moyen. Vraiment. Le seul vieux qui reste. A resunganga ta na moi point moko.
C'est bon papa to sepeli mingi okoyebisa ba fanatique ya sila nini comme on a ba cook message ni ko pesa na ba cook par rapport ya ba ba ya ba fausse témoignage na rolo bala bango botika lokuta eza mabe pana biso babaka moto alobi lokuta apanzaka mboka vraiment folo babosolo parce que mboka ye ya monene bato pe babotama bazo exemple ndenge sila pa azosala très bien eloko na félicitaka ye mingi vraiment mosala azosala nzambe atombola ye apesa kimia azala calme na mosala na ye kaka biso moto kosunga ye biso moto komatisa lokumu na ye mais moto azoya mpo na ye aloba le contrôle concernant ye na nzambe te mpo na aloba oyo nakobakisa nsima na bango bala mosika ne carte bango na kombo ya nzambe amen nzambe apesa ye kimia apesa motema kokita a continuer mosala na ye mama Sila merci mingi mama Sila. OK merci mingi mama Sila, j'espère que olandi papa ba moyen tango yo komona ye j'espère que yoka bien pe ko sepela papa na biso par rapport ya musala oyo se na mboka na biso ba publicité ba film est-ce que vous pouvez un numéro nayo ceux qui par exemple marché ceux qui ba société bazana besoin nayo est-ce que c'est possible sous récompense ni au gouvernement question na nyo surtout na rolo baboye na sali film monene et tamboli bamboka ebele Japon Canada tout ça na film ya félicité na ki notable na Mbushimai so botali batapoto bayebi babenga tango nyonso tout bon nzambe azwaka lokumu nasali bapub ebele nasali pub ya Q magique papa oyo azobalisa mwana na ye quand même j'ai bénéficié quelque chose nasali nini ya Visco papa oyo azopesa mwasi na ye cadeau anniversaire ya bapièce ya Visco oui. Ouais c'est pas mon ami oya ligne ya banque nasala comme conseiller na banque nalia pe mbongo parce que osali mosala bapesi yo moi quelque chose faut ndima te bon soko ebi mosala te obika ndenge nini bon na age pe ezopusa na bon bao bazana bosenga na ngai bakoluka ngai na numéro na ngai 085 90 74 828 ou bien sur bazwinga na te bazwinga na Vodacom 081 50 35 361. OK. Très bien, merci beaucoup Nabandeko Nabiso. J'espère que Bolandi papa va moyen et puis vous PC numéro et APC numéro de téléphone. Si vous avez besoin d'aller au bengi numéro déjà yangoana APC. Papa, tout ce pays makasi pour yambayo na chaîne Nabiso. Malgré les acquis facilités mais quand même pour na moi na aussi la bisalu. Pour le but de fonga pena participer. To PC merci. Nzambe alola pambola yo. Bon début de la semaine et bonne journée. J'espère que Zanda Kuno Zambala Soukate. Problème c'est moi qui vous remercie. Nandembo zonga pied levé na tongo na la muki bon. Pour la moi en tout cas fona ba bosolo vérité concernant sœur Nanga ici la Bissau. OK. Ouais, c'est bon, j'espère que batu balandi yo to sepeli. Oko pesa batu bambote, batu yo yebi, obaza musika na mukili ya libanda. Bon, batu ba yebinga baza musika. Tout d'abord, na repesa mbote ya liboso pa petit na ngai. Kiniki Rigobert. Na Paris, Adam Mwangisa. Na Paris, bonakata kina pe na ba kutimie oyangai. Matondo voisin nanga na mabele nangai ya limbangulau ngana zali mputila na wembo parce to kakamaka biso mibale na ye mama bele pe to samba biso mibale na ye na minga ko bakisa ko lobate ba wona nde na pesi mbote na ba petit nanga na siège pa to betaka moi loko na biso efutaka biso mwa mbongo ya winner na pesi bango nyonso na tanga koma moto moko te mais na lisanga bango nyonso tout. Très bien. OK. C'est bon, merci to sepeli mingi papa. Merci beaucoup pour notre temps au pesi biso.
À tous les abonnés à MK Eyokani Télévision, Toyambela Kibino Papa Nabiso, ba moyen, j'espère que Boyo qui peut bolandi témoignage à Pessi par rapport à Star Nabiso si la Bissalo. Nazaro continue toujours Kolobata qui sentir la sécurité à Babakouk Mché. Numéro nanga est à plus 243 89 740 78 74. Plus 243 89 789 740 78 74. Tous à la concentrer. Mitin le pesami déjà. Analyse à ma bandi pour que vous à la concentrer na film na biso. Tous à la vraiment focus concentrer na film na biso et que ça la biso bien. Je vous salue tout le monde, à tous les abakou qui je vous salue. Nzambe alola apambola bino tokute na prochain numéro na biso. Ce qui est soit zongité. Ciao.